loba ngama na se na yibaka loba nganga loba na sali kindum loba na yibi moloko wa mutu Seigneur mongo na tumbi eza moto kabana na yo oyo nyonso amekaki ministère nanga église oyo nyonso alobaki mabe na kombo nanga Zambe mbongo ezalanda ye molili elanda ye yawe moto akota nganga pesa mbongo esakifiaka bato Zambe mbongo oyo elanda ezala mwasi ezala ndoki nyonso alokaki église oyo omekaki ministère na Manase année oyo 2023 na tie tumbelo na ngai na tumbi mbongo oyo eza sacrifice na ngai ya année yo moto oleki na nzela na ngai na mabe okomona Zambe na ngai yo omeka mwana na ngai église okomona Zambe na ngai oyo akomeka serviteur okomona Zambe na ngai oyo akomeka bana na ngai akomona bana oyo oyo akoluka mutu ya serviteur mutu ya protocole mutu ya intercesseur Zambe na lola amona yo oyo ayaki na vie ya Manase abongisa Nzambe pambola ye oyo alekaki na shero oloba aliaki 100 francs ya shero te me moto nyonso alekaki na shero aliaki 100 francs olimela mai ya shero oyo ozala pasteur Zambe na boya olatike mo bandi na bosantu ozinga mina bajeno bakoyemela kayotongo pe Mote balandi MDG TV mafuta sike zalinga wabino mère d'Orcas la grande dame quand to mesina européen va conseiller au salle copé satoli copé sa pardon ba sango pe copé sabino conseil oui nous parlons de tout nous parlons sur l'actualité nous parlons de l'actualité marmion ce jour le cas tout autour de nous à quoi et quoi servir biso leçon c'est vrai nyonso quand on dit tout et tozana ba limitité et par rapport à la société, par rapport à nyonso ko entouré biso. Et sauf que ezana ba mambo oyo ezana on a importance per olobe lango te quand te bisa bino soto ya koloba ou ngo soto ekoloba eza parce que olobe ezali. Soto pointer sujet to likambo mo songolo pakala o bande ko mususu pe ba kolobela eza parce que to na likambo oloba to conseil ko pesa. Mais so elora malongi eza te to kolobela ngo te. To mona ba mafinga, to mona ba finga na to yoka ba rando, to monaka to zana intérêt te parce que eza distraction. C'est vrai, un moment on peut peut-être conseiller, c'est bien aimé et qu'il y ait soit lingi bango. Mais on n'a pas vraiment le temps pour ça donc. Et toya ko loba mambo singeli to lobela bandeko. To zongi lisusu, to pe to lisusu na actualité, eza na vidéo mo bandeko ko tambola eko baluka eko zongi se ko mate ko kita. Et na ba Facebook partout, tout le monde est ezaki na TikTok, ba panzi yango ka ne ba misala ko panza la vidéo. Ya mosel na nzambe moko un pasteur azako tumba mbongo. Il prend l'argent, il brûle l'argent. Mbongo azwi mbongo atia ngo moto mbeka et bandimi batie bapesi nzambe prémisse pona mbula oyo asika et nzambe asali sacrifice ye akabeli yango nzamba pesi yango entumba l'argent en brûlant l'argent alobi ndenge Abraham azwaka Isaac bandeko Abraham atumba Isaac te nzamba atestaki Abraham la Bible ezoloba nzamba atestaki Abraham tango amoni ke Abraham azaki na kondima azaki na bolingo alingaki ye ayebise stop koboma mwana te parce que nzamba azora sacrifice humain te il voulait juste tester son serviteur lelo ba pasteur bakoma yaka na Isaac c'est vrai eza mabete ko pesa nzambe mbongo pardon to sacrifice je sais pas tout ce que vous voulez ko pambola musala nzambe en donnant et le meilleur de toi-même vraiment na nzambe azosala je vais me sacrifier na kopesa mbongo to na kopesa eloko ya valeur to na kopesa mutuka pona musala nzambe eza mabete mais il faut retanga la Bible baya kokosa bino tende apôtre Paul azoloba par des philosophies humaines ke ya kopesa Isaac baboma yete Isaac akufa te donc muto azobiso ya kopesa Isaac na ebité sur base de quoi en fonction de quoi parce que tant nzamba testa Abraham amoni ke alingaki et puis il avait la foi que nzamba capable kozongisela ye mwana nzamba ebise stop koboma mwana te
siko ntango bayebisaka bino bokende kopesa ba Isaac ntango bokende kotika ba Isaac wana suka kaka opesi Isaac obimisi nyonso ya yo ozalaki nango opesi esili wana esili wana. En fait c'est compliqué bandeko yango moni il faut otambolaka na révélation faut otambola na molimo mosantu mpona bakosa yo te. Bon tolongwe wana bandeko mbeka ya kobonzela nzambe komi ya kotumba na temps oyo tozali ya grâce. En tout cas banda na botama na yoka te na mona pete na mona te na yoka te mbongo bozwi mbongo betumbi mbongo soit disant bozo kopesa ngo nzambe mbeka nayebi te akositue yango na écriture nini na Bible parce que constitution ya bana nzambe ezalaka makomi na nzambe, code de la route ya bana nzambe ezalaka makomi na nzambe. Makambo ya sali wana nayebi te akositue yango na passage nini na Bible, verset nini oyo elobi keno ifo koya kotumba mbongo boye. Nga nayebi na ntango ya kala babandaki koofra nzambe banyama wana Yesu akufa ye nanu te mpona purification mpona pardon mpona makambo songolo pakala ezalaki nyama. Lelo oyo tokosala yango susu te. Pourquoi? Parce que Yesu aremplaça banyama wana. Siko ntango ye azwi mbongo ya bato aye kotumba ngo aose base na passage nini to pe na maloba nini. Bandeko na ngai il faut faire très attention oyo ezali ba secte pernicieuse oyo apôtre Paul azolobelaki na ntango asuka bato bakokende kosatache na badoctrine ya badémon oyo eza moko ya badoctrine ya badémon. Mutu acharnel acomprendre yango te. Ya na bato ebele bazokanisa yango eza bamakambo eza physique non c'est spirituel. Biloko asali bato ebele bazokanisa neti ke asali yango par ignorance to par manque à connaissance te. Ayebi eloko azosala na monde spirituel hasard ezalaka te. Ayebi eloko nini oyo azosala. Je vais vous expliquer de quoi il s'agit na vidéo oyo. Je vais vous expliquer. Quand na otoloba mino apôtre lobi ke na tango asuka yana bato bakosatache na badoctrine na badémon bakokende kokota na basecte pernicieuse oyo tel ke ba oyo bandeko eza mawa. Quand na otoloba bino na émission précédente ya Denis Lesi que avant kokende église to kokota en contact avec un serviteur de Dieu songolo pakala bondela nzambe. Il faut ça très attention. Yana bato belé ba raté lola non po basumukaki mais po ba se retrouver ki na bisika ya mabe. Pourquoi? Parce que tant oza déjà na kata église oyo mukolo na yango aza serviteur à diable. Mais vous croyez quoi? Oza déjà na kata emprisonnement, ta vie est déjà sacrifiée, tu es déjà livré. Eza passé. Nalanda témoignage ya mosali na nzambe moko. Ndesko na ya na expliquer bino pratique o muto asali parce que eza pratique. Na expliquer bino pratique o asali soki eza nini. Nalanda témoignage ya mosali na nzambe moko sud-africain. Pasteur Makado, je crois. So témoignage wana ezali na français. Na 4 mois morceau. Ata ya partie o katozo lobelo yo na tchela bino dommage que eza na anglais. Donc c'est à moi ba traduction misale belé mais néanmoins je vais résumer. Papa wana babosi na ye bazali basali na nzambe. Ba pasteur a sud-africain. Tango ye pa koli azaki na appel. Oui, eza nango lisumu te. So mosali na nzambe aboti mwana komi pasteur. E koza pe mwana na appel. Azali na appel. Ayeba ipe ke ana appel a nzambe. Azali pe na grâce a nzambe. À part kozala na appel atangi pe. Azali na connaissance a makambo nzambe. Ayeba ki pe koteya, ayeba ipe koloba. Aka fungoli église na ye. Na oke fungoli église wana moni ke mambo bano marché te. Siko e kamwisa ye. Nga na eboteya. Nga na parole, nga na appel. Nga na grâce. Mais comment se fait-il que awa mambo yo pesa melanga te par contre na mona ba misuku na ba ochamwe. C'est comme ça akenda ko s'allier na ba pasteur nigérien moko songolo pakala. Pona ameka quand même ko aider parce que nde makambo komo ko salema lelo. Lelo oyo lelo ba jeune serviteur e bele botandeko a jeune ba jeune prophète e bele nako bima nako beba. Pourquoi? Tango ya bimi, il faut s'allier ou encore à consulter, à se connecter na grand. Grand, mutu azala avant de cette idéologie, asala masolo avant, asala kombo, yenda ko aider,
po a émerger aobosana ke muto abengi ye eza nzambe yango bomoni ba prophète ebele bomona bona kata ba pratique oyo déjà ba biloko oyo banzela oyo balakisi bango yango kolakisa po ana nyonso kaka pourquoi po aroule carrosse alata malamu atonga église ainsi de suite tata wana ntango ake kuna c'est là que ake koapprendre que bato ya bane konvie na mosika bazala na bango baserviteur de Dieu te bazala baserviteur ya diable tokatakata na mokuse po tokóma bisika ya makambo kotumba mbongo bamema ye na Nigeria mpo na cérémonie parce que fallait kointroniser ou encore koinitie ye déjà avant nanu initiation ntango ake asoli na bango me ngaa masolo etambola te baseki bayebisi no eza petit problème mpo na minute wana ifo basalela mwa démonstration mosentir ke no koto makambo eza bien oyo ekobenda yo batuni olingi nini non nalingi foule bato batonda bayebisi oke problème te zwa savon oyo bapesa ye savon moko alobi na témoignage pardon alobaki eza na YouTube abi savon ezalaki mwindu solo mabe ya mbuma bayebisi ntango okende sukola il faut ofrotter yango na katikati ya motu na katikati ya bongo ozoloba makambo oyo oza nango besoin alobi ntango ake sukola aloba mpe parce que ye azali na besoin bato batonda epu bato babanda okweya asala yango bandeko dimanche wana kaka akende église alobi akomprendre place bato wana bauta te bato batonda etango aoleka kaka koleka ya pamba bato baobambana donc ye moko amoni kaka non kote oyo c'est bon c'est comme ça bamema ye na Nigeria koinitie ye alobi bakotisa ye na kati ya tournon ya mai ya moto mai ezotoka bakoti ye na kati ya tournon aozika te alobi mingi boyoka bapaster ebele nigérien babelelaka nzambe ya tonnerre bino bokanisaki no eza nzambe ya bible God of thunder le dieu de tonnerre oyo boyokaka mingi ezalaka nzambe ya bible te oyo bino bokanisa nzambe alola te eza nzambe ya babiloko na bango ya bamakambo na bango nzambe wana oyo badediyaka ye wana bandeko c'est là que les choses ont commencé. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Et asala bamakambo bele alala na bibembe bamakambo bele bref po tokóma bisika ya mbongo alobaki boye soki bato bayeli ye mbongo wana selo babenga oni bacondition badirective oyo bapesa ye il faut azwa mbongo wana akosakrifie yango na hotel songolo akozwa mbongo wana kotia yango na hotel e akosala bacérémonie na baincantation eloko nini ekoleka bato wana bakosapauvrir ye abandaka komata. C'est la réalité de nos églises aujourd'hui. Vous allez constater, il y a des pasteurs et belé bakomi na bambongo bakomi donc bayebani bamati batongi ba église mais bandimi na bango ba toujours ba pauvre ba toujours na même état ba toujours na même situation bomoni ndeko wana acte posé wana bato bayebi bo tala bo remarquer bo pesa 6 mois bo reconnaître été akofulama na ninga kosakana te pourquoi a sacrifié production ya maboko ya bandimi na ye ekobanda koya nyonso epa na ye yobanda koya epa na ye bango bakosapauvrir ya komata non seulement ça akomata église ekomata donc akopafuka il sera cité parmi les grands bokangama na yebisi bino c'est ça en fait ba pratique o bat bazokende kosala banzambo bat bakende kokangama na kokende koluka kokangama na bango nyonso na kombo ya renommé na kombo kozwa na kombo komata bato ebele baokanisa yango eza excès de zèle te eza excès de zèle te eloko asali ayebi eloko nini asali bino nde bokanisaka aza ignorant po bato ebele na moni bacommentaire bato ebele bamisu balobi kino eza excès de zèle bamisu balobi eza ignorance non rien à voir avec tout ça ise bisi biloko azosala na ayebi nana alinga mbongo te biosala na mbongo ozwi mbongo zwa mbongo tumbango depuis quand te atumbi yango na tina yango bandeko bosala très attention ya baeglise oyo bozokende kokota bosala très attention ya mitu na bino epa na bato bozokende kopesa batia bino maboko bosala très attention na bato bokobenga baserviteur de Dieu omonika moto na internet po azoprophétise mosali na nzambe est-ce que boyebake milimo ya badivination mpe prophétisaka milimo mai les esprits des eaux prophétisent aussi est-ce que boyebaka
ebele baozwa babiloko wana kuna. Surtout ba prophète ba mona aka et pour bayoka aka, faites très attention avec eux. Yes, alors sont contactés, je vois, j'entends, je vois, j'entends, je vois. Paroles, les ATK, je vois, j'entends. Faites très attention. Généralement ba banganga. Généralement ba bandoki. Ba vie ebele boko mona wana, ba vie ba beba majorité. En tout cas, na choqué motomoko. Mais c'est ça la vérité. Et sur 100%, il y a passer au boyebi élevant dignité. Il y a l'église au boyebi yaminene. Que côté ça ba millions ba membres et consorts. 99,9%. Ba na ba on nzambe te yo. Na choqué mais c'est ça la vérité. Soki tembe bondela nzambe. Tout nzambe. Passer oyo lingaka wana oyo yebi wana. Ngana otanga kombote si réellement nzamba yebi. Aucun moment nzamba olakisa yo. Je le dis non pas pour babete la kinga, mais je le dis en connaissance de cause, je le dis par la révélation. Yana bato ebele ba préféra kande ba bisika ya bongo. Place Fouleza, place et pourtant généralement place batu bazalara ebele to bato ba sepela ne bisika nzamba bazalara te Bible ezoloba ngate. Na Matthieu je crois dans chapitre 11 ou 13 comme ça, ma commis ezoloba. Et entrez par la porte étroite, dit la Bible, car large est la porte, et spacieux est le chemin qui amène dans la perdition. Plusieurs y entrent. Mais par contre, et redresser est la porte yamukie, et peu de personnes y entrent. Bible zolobe, et kuke amunene on est batu balinga okota, mais amukie batu balinga ate. Bon, place Nzambaza, généralement les gens n'aiment pas. Ma commis ont prouvé en gros. Oui, bisika Nzambaza, bato ebele balingaka te kokende wana. Mais par contre, place Nzambaza te, ne bisika bato balingaka kokende. En fait, il y a misala ténèbre. Il y a misala Satan. Pourquoi? Parce que pour ça, mon monde ezali, enfer est à peupler, royaume est à dépeuplé. Il y a zika na bato. Mais malheureusement, si vous avez un temps na musuni, vous yebate. Si vous avez un temps na nzoto, vous comprendre te. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Yango moni yaya. Il faut aller éveiller. Il faut les choses au fond. Il faut les toy. Ils allaient au fond. Sinon, yaya okufa zololo. Okufa zololo. Moni nzemo papa wemba yemba moto quelquefois kufa zoba. Na place akufa jeudi akufi mercredi. Aha. Bele ba kufa mawa bongo et puis ba kufa lango wapi na ba soi-disant église ba synagogue à satana ba ko sacrifier bandimi pour votre information boye baté ah bon zo il était bele ba kufa ba mawa moko quand sa famille elle est rien à voir la famille à bateau ye moko bisika ina ko sambela ba bomeli kuna ya ba biloko to yebi mamnyo so za rolobate nous autres soki ezalaki ke oloti boye omoni vision boy ozwi bo nzamba lobino bo oyo loba na ebité na ebité avato mona ba ministère ya ba dénonciation komi na ba YouTube oyo kala déjà nzambe na bolingo na ye asepela talisa biso ba mambo belé ya ba sali na nzambe belé. Mais pourquoi to ya loba ngote? C'est simplement parce que tozo kinzela te. Si Dieu te donne une révélation, cela ne veut pas forcément dire que il faut que ne loba yango te. Olobelo ko nzamba tindi oloba. O nzamba tindi oloba to na tina oloba ngote parce que va tindi yote. Et je parle ces choses en connaissance de cause. Et yana ba mambo belé to yebi. Yana ba mambo belé to mona pe to monaka. Mais bon, tozo betaka kelo net ba sentinelle en avertissant les enfants de Dieu que faites très attention. Je n'ai pas besoin de venir citer les noms ya Songolo Pakala pour na kokebisa yo, mais le fait qu'il n'a pas ce message, c'est à toi maintenant ya ko zo garde. Ah oui ya, na osa na nga musala Ezekiel. Nzamba lobi na ye na tio sentinelle. So na biso ke méchant okufa loba na ye kende sala. Soko lobi te akufi makina na ye liko na yo. Mais soko lobi eke ayoki te a makina ne ozali ko na ye. Nga nasali na nga musala na ngai ya sentinelle. Yonde muto yoki pe yo muto zui yeba ndenge nini o se positionner. Et bele boko mona surtout dans les réseaux sociaux, ce ne sont pas des serviteurs de Dieu. Bah, serviteurs et diable.
mais déguisé en ange de lumière et en ministre de justice. Faites très attention, ce sont de lourds ravisseurs. Oyo, balati poso ya meme, mais na kati ba bankoi. Bazo dévorer ba brebi na ndenge kosakana te. Yango toko ganga, toko beta kelelo, toko loba. Bana na nzambe bokeba, sambela. Avant kota en contact na serviteur songolo. Bondela tout na nzambe. Avant que na église songolo. Sinon c'est ta vie que tu mets en danger. Ah oui. Ah oui. C'est ça. Les petits messages que j'avais. Yaoya kopesa na bino. En tout cas, na lingi bino mingi. Ezalaki tolika sina bonzambe. Oui. Avec la grande dame, commentez, likez, partagez. Nzambe ya pambolela ngai bino. De bonnes choses, je vous aime. Au nom de Dieu très haut, la sacrée chair oyo etumbelo oyo lelo na kombo ya Yesu. Nzambe oyo benga ngai. Wezali mbeka na yo ya liboso tozopesa yo. 2023. Mwana nyonso ya église wa pambwama. Mwana nyonso ya église wa ke liboso. Nzambe na lola. Etumbelo oyo nazopesa yo. Maladi ya bato ekende. Molili ekende. Chelikte ekende. Passe ekende. Seigneur, yoloba kiete na Abraham. Amemela yo mbeka. Azula yo mwana na yo ya liboso apesa yo. Seigneur, ofrande ya liboso ya cher oyo yango. Etumbelo oyo ane oyo. Oya azala kindoki akufa. Oya koleka na kisa kweya. Oya kosala ekobo awa kweya. O nyonso koya na esprit ya tentation nzamba mona yo. Je déclare en tant que témoin. Zela na yeza la compliqué. Je déclare et j'annonce devant cette chair, Seigneur, la combo na Yesu. Loba ngama na se na yibaka. Loba nganga. Loba na sali kindum. Loba na yibi molo kwa mutu. Seigneur, mongo na tumbia za moto kabana na yo. Oyo nyosa mekaki ministère nanga. Église oyo nyosa lobaki mabe na kombo nanga. Zambe mbongo evizanda ye. Molili landa ye. Yawe moto akota nganga pesa mbongo esakifiaka bato. Zambe mbongo elanda. Ezala mwasi. Ezala ndoki nyosa lokaki église oyo. Omekaki ministère na Manassé. Année 2023. Na tia tumbelo na ngai. Na tumbi mbongo eza sacrifice na ngai ya année. Yo muto leki na nzela na ngai na mabe. Okomona Nzambe na ngai. Yo meka mwana ngai église. Okomona Nzambe na ngai. Oya komeka serviteur. Okomona Nzambe na ngai. Oya komeka bana na ngai. Akomona bana oyo. Oya koluka mutu ya serviteur. Mutu ya protocole. Mutu ya intercesseur. Nzambe na lola. Amona yo. Oya yaki na fia Manassé abongisa Nzambe pambola ye. Amen. Oya lekaki na shero le bali qui s'offre à cheroté. Mais maintenant ça lekaki na shero ali qui s'offre. On lui met la main à chero. Oza la pasteur. Oza Zambe na moya, ola tike mova.